Allô, bonjour. Nous avons Kebana, Bobenga, maman payé, Bobenga, papa. Et Michel a bien pour le mariage. Il y a un maman Marie-Paul Elumbu. Bengalanga maman Eugénie. Eugénie Monga et mon papa Mofan. Bengalanga maman Martin en Norvège. Bengalanga Marie-Jeanne et Kola Port de Clignancourt. Bengalanga maman Vivi Colette Wenge. Ah, maman Vivi Colette Wenge. Bengalanga maman Colette. Bengalanga maman Nelly Boula. Nous se trouvons dans un côté pour le mariage. Bon, maman Elia Neto à l'Obéni. Quand il a absolument pour le mariage, les enfants n'ont pas besoin pour nous rebondir. Nicolas Bozo c'est pour la trône arrive qu'il y a une femme à la maison. Bon, le baka ngate na ko sala ka ngamonte pour battre sur la sala ka mutamta na expérience na ye. Lelo na yembeli bino grande dame moko ya mon emso ya théâtre ndeto benga mo ba ba mboke. Na mon théâtre na yembeli bino maman Melina Mbombo bino voyez bien que Melina vraiment a marqué vraiment époque. À Salam Moussala qui toko ti de leur côté toujours comme ça Moussala qui toko na yembeli bino le loto solo na ye boye ba sous bien ngapene be sous bien to découvrir ensemble na ina bino toujours au Congo hein na kati ya Congo mabeya bezakle beluk kubanga te kulisi la kala na osane na zo ya losambo kande ele kambakasi mami na bonjour mami bon ça va tout le monde a la cale ma casse depuis 2000 à 2015 depuis 2015 tout le monde a la lelosi bonne maman bien bonne santé ça va attends que ça va te santé au monde na boy o koto matende ah nzoba chulwa beni ah bugula bwanseka ah ndaka yo kanzika ngoza munenge za santé non ngoza la santé des bonne santé munenge la santé te papa m'a pas bague munenge ya ba tuyi ba lete bonne maman bien bato ba otala biso ba yi ba pe tamu sona présenter ngenge yo ngenge te ah bato ba otala biso komona nga Dorcas Mbomboka Bongo Melina bino nyoso boye belinga na komba Melina mais komona nga Dorcas Mbomboka Bongo naza actrice nasala bino musala boyinga banda kala nazaki na groupe Sinarc et maintenant je suis plus na groupe Sinarc naza na groupe Ainsi va la vie oyo wucho bota makalate il y a 6 mois c'est quand on évolué kuna na ba Caroline na ba Silva na ba bele mususu pe boyebi c'est ça c'est un peu ça d'accord maman Elina c'est combien d'années mon kati actuellement dans un 15 ans dans le monde de théâtre. Makasi, 15 ans dans le monde de théâtre. Na poli na koso botali ba image na biso esika to banda na sinat bo mwana to komi ba mama te lelo bo mwana bo comprendre que na banda bo mwana. Mama Elina wi ke batu mingi bazoye bate ba omone la biso wa. Pour na bato baza kisasa hein na profita déjà ba baza kisasa bo moni na biso na chaîne Africa TV to les cas chaque mercredi à 21h20 et puis rediffusion jeudi à 7h40 bon ba baza à l'étranger bo moni na biso na ce bo fongo ba YouTube hein botali chaîne Melina Production TV. Donc Melina Production TV bozana ba film na biso nyonso bokomona ngai bokomona Karo bomona Silva bomona Maku bomona batebele boluko bomona Kala kuna bomona bango bomona ba film na biso. En tout cas je répète encore au fongo au côté na YouTube bobeti chaîne Melina Production TV wana boana ba élément na biso nyonso bomona biso ndé bolu. Ah c'est très bien ça m'a lelo oyo obi okomina Ainsi va la vie hein groupe Ainsi va la vie quand vous la kona sina koli yaona ke ndenga mwana zapena ndako alibala na ndako babota banja dia na kena bali donc yango biloko system vous avez ata yo mobo soko boti mwana koli mwana yo komelo charge te mwana sara ni soko koli fo bala kende atika pe baleki bazwa chance okola boni ya ningo le blog papa tina suka te biso tsai lobite biso koli totika baleki na biso pe bazwa grâce au biso tozwa ki wana bakola pe bien. Ah c'est vraiment bonne idée sikoyo na epa ibozala ki bosota bozala tozomona bi bozaki basé na ba film moko
religieux tout le Bible on ça mingi tambo bana bana makamanzambe tout ça yo peka na style wana ou bien on changer style aucun style il y a comédie pour ce qui ça ou bien aucun style moko éducatif bonjour ça va ou bien aucun style moko éducatif que loko moko moko pour éduquer masse parce que comédie pour ce qui ça na éducation c'est beaucoup différent style ni ko yo oui na mo yasika bon komi indépendante d'abord nous sommes chrétiens na groupe tous va chrétien non chrétien exact que mon peuple moko qui quelque part on dit non c'est toute une vie chrétien vivra christianisme donc biso toi va chrétien na groupe na biso mais dans le groupe comme on a dit qu'on éduque le masse tous na nyonso toi na comédie tous na quand il s'agit de ça ba film éducatif tous ça la yango pour na ko aider bakola dis-moi un peu c'est que tu as ma caminette parce qu'on est chrétien il faut tout aller ça satana na nzambe bon mutu azoyiba akoyeba ndeni ke koyiba eza mabe soki biso tolakisi ete donc nous on fait le tout tozo sa makambo nyonso ezoleka na société hein si pour ne pas pour que musika c'est un groupe social on parle de la société ceux qui prièrent eza na kati ya société donc on parle de la prière ceux qui koyiba mbolamu nyonso eza na société tolobela ngo nyonso. D'accord, c'est bien maman la sepeli. En tout cas, je veux que vous allez libre vraiment pour qu'on ait plus vraiment la question na ngai. Vous allez quand même te fumwa hein, quand même te za kuma bufu. Na ata moli pe audi kenga na mingi hein, na mingi na mboka biso na kuma mona kishasa na kuma tamwa na na moto. Kuna mona kina ni mama la oyo nani. Mama Marie Paul Elum. Il est à mon équipe dans la taxi. Il a beaucoup de temps pour te faire un mois carburant c'est là qui. Comment tu fais un mois carburant? Alors je bâtis qu'il va avoir moi c'est moi dans le temps on a la taxi. Il y a une vérité. Bon ça. Pourquoi bon me répète? C'est bon moi c'est pas moi dans moto tu dois sauter pour éviter. Il y a mon quoi c'est pela nango. Ah, des bonnes asanga qui. Il y a on a attaqué hein. Na bobi c'est on a asanga qui on a attaqué. Na moni awa ba bazana ba groupe bele ba groupe ba chrétien. Mais na zo mona bango qui chrétien pesant la carte ça na moti bozo ça la kaka bo apparaître kaka mon etinga so mutu ça bisingo mama ni tout na mona ko ninga ni bona tuni est-ce que na sepso na za pasteur ote na sepso na za évangéliste ote est-ce que na sepso na mama mokam na sepso na diaconesse ngana mo ndini ya ba neki mondimi na ngai bana nzambe na kana motema oya yebi nga mwana yembu yukeni mujivula ndenge na lala kana ndenge na lamukaka par contre bino oyo bolekaka na écran bolinga kolakisa biso eloko mosusu mais eloko yango en réalité yango bozaki ezali bapasteur ezala banzanzo makambo bakoti eza kote bapasteur kote baévangéliste kote banani okomona moto oyobaka na motu omona mosali ya nzambe oza ata mosu na plate ovandaka moshi mwadi apa ate mwa mwene ya whisky na mwa petit chéri na mopati on a dit makambo na bapasteur bon vraiment je respecte pas les pasteurs, je respecte tout le monde. Être vivant, nous devons respecter. Mais je n'ai pas du genre, il y a pas pasteur, non. S'il faut faire ça, je préfère encore le faire à mon mari. Parce que c'est lui mon chef. Mais parce que moi, pasteur, non, quand je dis bonjour à pasteur, bonjour pasteur, je ne suis pas bonjour pasteur. Non, là, il y a tu ne vas pas me trouver. Respect dans mon ça doit être humain. Mais zate, ce que nous avons moi et Wakanama, on a mon pasteur, n'a mis le Wakate. Non. Et à tout temps, nous avons dit que nous boyons pour la pasteur. Mais si on a battu pasteur, bon, nous avons activé. Est-ce que bon, moi, il n'a pas un pasteur? Non, respect dans ma pasteur. Désolé. J'ai beaucoup d'amis pasteurs, mais en tout cas, je peux répondre. Bien sûr. Vraiment, maman, pour nous répondre, nous la Bible. Moi, je suis auditeur, qui est pas c'est moi, je suis auditeur, bala, nandenge na loi na biso, moi c'est sur asali boye ba lapidaka et tout et bon yo lobini. C'est ça que nous hier soit kende ni musika te. Alors ba ka on na sala biso mutelo ko talibanga abamba mo. Parce que ndenge balinga ya so kwana papa masa ndenge balinga lika. Na papa masa c'est pas le wakengo. Te bon na éviter mais nazo biso ka pourquoi? Ata mutu moko ta lokota libanga webelo ni samadi batu ba vidaki lieu wana batikaka Yesu na femme adultère pe bisi femme va une pêche
et là on va par là. Biso ba chrétien, comment vivre en hypocrisie? Parce que les gens me voient, les gens savent que je suis pasteur, na la kisabango que naza pasteur. Mena sima. Ozo sala makambo okutu païen à kosa la moté. Alors que ma bosani que vie chrétienne eza mutu nzambe. Ozo mona mutu na nzambe. Eza ta nzamba ko bengo na jugement, o benga ote que elia ni tu loko saki mabe témoin no doka sa za mutu non. O benga obino mbali. Osaki beko na ni. Alors peuple de Dieu, il faut pas comprendre batisika makambo hypocrisie. Oza pasteur omela masanga. Dis-toi que oza faux pasteur. Ou bien mela na yo to mona ko mela na yo ou soit tika olie ko sala makambo ya obatama yo ondimi ko sala nzambe. Oyebi ke pa nzambe ba norme zali. Comment yo pasteur ba retrouver na ekobo? To yo chrétien ba retrouver na ekobo alors que c'est contre la loi, c'est contre la Bible. Mboka nyonso eza na loi. Biso loi na biso ezaka la loi avertit avant de frapper. Et basé en la Bible avertit avant de frapper. Donc ça ça dit comme ça di sumu au foot à la mbano boy. Mais tant yo zo sa bongo, ozo sala ngozo bomba batu ke yo sala ngote. Bongo bomba kinzambe, nzambe babata mahai. Nzamba mona ata fomi ya mwindu na sali banga mwindu. Na kobenga ba chrétien, oza la pasteur, oza mutu simple, oza la diacre, tout c'est hypocrisie. To ngai na groupe na biso to ba chrétien. Mais tu es intoxiqué, tu es biso, tu es chrétien, il faut que biso, tu la Bible, ça dit non. On va prêcher surtout, tu es makambounioso. Tu es indisposé, mais tout en étant chrétien. C'est comme ça. Chrétien, c'est la vie hypocrisie. Beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens ne sont pas bien. Nzambe na banda ko sambela kala na mona na ngapi lokote na ngina tika metika na yo nzambe tangu yo yepa nzambe mutu atika ki osambela ki tangu ko banga oso tangu suso mona ki likamo boyebi awa songi na sambeli te na okufa alors okoti na bonzambe landa pe nzamba mo bien olanda te soka pamboli te siko problème songi na bain pa na yo na olanda mibeko na yo soka na alors il faut pas condamner nzambe bi condamner là. Peuple de Dieu, tout est hypocrisie. C'est simple. Zlandela nzambe, zala na norme. Au moins on appelle le beau nzambe. Ah ouais. Quand on est quoi, le ah tout est hypocrisie. Il y a pas de hypocrisie. Ben oui, c'est bien. Donc nazala hypocrisie. Mamelina, c'est quoi yo au lieu de pour diriger pour peser dans sakana moto. Ouais. Oui, d'accord. Mais yo ma ka oyo zui. Oko kavo. Mais non koka. Non koka. Nasaki na sina qui na zao diriger. Ah OK. Oui, zao diriger. Oui, na zala voilà tout à fait. Zaki diriger mais ozaki na supérieur moko. Siko que yo komi. Siko ngamo na Rolanda kama papa like ça. Ben je vous dis hein, moi j'ai na kumisa Caleb Makasi, c'est un bon encadreur, c'est un bon papa, c'est un bon président. Na katanda makambo ezanga na ngote. Parce que dans la famille, dans la société, makambo ezanga ate à moins que na esika ba kufi baza kuna nde na ebite soki makambo eza. Kozo mo to aka ba rebe na kwani bazonga. C'est que makambo ezanga ate. Mais papa wana la kisa biso musala. Et le long musala non sala, eza écriture moko na hérita quelque part. Tu vois, et je suis sûr que ici Kaza fier na ngai. Et bien sûr vraiment na vous évangéliser oui à théâtre moko to china groupe salon à côté parce que ba monde baza maison mère. Voilà. Groupe salon côté ba voilà. Au moins on va sur le pas de Jésus. Biso ce que tu vas sur le pas de groupe salon parce que ba maman on ezaki so omoni maman boli. Omoni na bwaki te na lo baka ma bombengo. Omoni mama li ba mama biso ba kenda. Te pekiste ba mama biso ba kenda. Ba mama mama biso mo pepe. Mais azaki ndeko mama na ngai vraiment. Soki otele sika ba osa musala obinga na zaka fanya ma bombengo. Mais tant o tala papa ba lo changer. Bamba masasi papa je ne pense pas à mon Congo mais papa masasi dia bando linga mingi na bando mona na ndenge na nga lokwa idole ne zaki papa eba pour ça même hôtel va façon de bongo jouer et puis mingi bando cheka mwana donc c'est babando jouer batwana pe ba jouer atili
ouais, c'est peut-être autant. Félicitations. Oui, que nous avons la émission à Bichot à propos pour le mariage. Nous avons une femme à la maison. Une femme à la maison et on a un bac à moi si. Oui, bah moi c'est la carte de est-ce qu'elle a ma oui, que nous avons rapport mon il y a Niès Nangaï. Au moins, il y a cousin Nangaï Bernard, un docteur. Moi, on est à moi si. Il y a Liboso. Grâce. C'est ma nièce. Nous avons rapport et pas à mon bal, il y a grâce, n'a pas peine à moi. C'est ça bien populaire. Té wana entre nous. Entre nous. Na bombi mwana. Na kozwaye. Ngana yeboye. Té makambane singa. Asepe na moté yango wana. Et bien sûr pour le mariage, photo pour bakabana bisa babana. C'est que mon père dit que chemise za salité ko bana mobali aye mo bongisa mo. Té za chemise za mobali bongisa ou changer, peut c'est chemise sous. So comment ça va mona za la poussière. Sala nini bongisa les school tété otika otuna go ngala kanisa ka basi ya poto balesa mibali ba party na ya kishasa. Otuna mwasi osala mebe wa mobali no a rolia ba party. Oh Nandeni moi c'est de pâte et mon balai de la pâte. Donc on a entre parenthèses ningezawana. Donc il faut en vendre la mona wana. Mais ce qu'on a bande ko so tout ça ka bo ça va tout bota ya biso yebisa ba mais sinon au promettre ba mo les monsieur fait une femme à la maison le konini au ko ko sala la bande ko ba te fo ba mona ki bo mwasi na yo mais na ko se mo le ko moza la mpe authenticité na ya bino amo lu ba ya bino ba lu ba. On a pas ma ça ba bon, le quoi toi baluba. Ko lo bisa so ba ndeko. Biso za biso bande. En plus ngana muluba teke o muluba kaya kana nga pamba te. Naza muluba mbujima ina kana nga seke batunyo sa mbujima ba bande ko nanga. Ya kana nga pe ba bande ko nanga. Donc c'est un peu ça. Donc pour le bande ko ba Holanda biso, bande ko na osa no stage ya kinga. Bande ko batali. C'est parce que kinga parce que bande ko ba Holanda biso. Na sepe mingi bo déficit biso matoi na bino. Surtout pour na oyo kangai. Mariage est bien. Souvent on dit que basi à théâtre penza baza basi mo préparé pour la mariage. Non on a tout on a que le gama. Boba la raté pour nani. Maman, to bala té. Oh boba la kana passe pour ataba maman biso sa likolo wana. Ba mo tout na kutika ka. Boba maman mo nyanga mingi na ko pupula la ngaba ngo. Ni boba la raté pour nani. Maman il ngana hivi batebele baba na théâtre. C'est na mani otangi lo baleke bele. Donc yango Caroline wape. Bongo je bima balate. Maman Jeanne na balaka bien que mobala kufa. Charlene na balate. Bon, nani Rebecca abala. Nani soso bala. Biso na sina to bele ba mulopo balaka. Papa c'est les basa basi na banida. Papa c'est les belle batu. Donc bino bolo belaka mi basi. Te to bala na biso. O kalaté maman Eliane on ka poto. On ina c'est la mariage na nga na ki sasa to na poto po. Mingi na ibani fief na ngeza wa. Ngala moni tout ça. Donc on longo ka kuna service no pona yo ko banga tela na mariage na nga. Na eso kutuna no Jérôme Bouyi à la scène de moi service de la Providence à poto zonga son na son. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
que maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur maman Eliane tout. Lelo, mais vous la savez non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Merci bien-être exacté na biso. Oza ko aider biso pour la santé na biso. Oza ko aider mingi ba papa. Ce que mon papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle. Et là on va maman va couper la kaya mwana ba bi amone bon c'est pas la bi oh. Bon on va la zande ko na zande ko na ngate. Il faut se toquer dans lieu sacré na sepela et pas sepela. Faiblesse sexuelle c'est moi que papa za ko lemba. Papa za ko ka sou penza te. Tout ça mala opéter. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'est vraiment cassé. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, zoto kolemba lemba. Et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi avec Maxi bien-être. Maman Melina, maman comment c'est cette tête de passer la providence. Na monyo va mariage na moi. Monter que ceux qui un jour peut comme les vous appeler kitoko. Ah et comment c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut parce que l'artiste en général, au bas théâtre, au bas chanter, les personnes qui ont bien, bolinga boza na bashida, mais belé, na Londres na mobali, na Belgique na mobali, na Canada na mobali, yango bino mo bobo ya okinenzela ya libala. Et on a bon on a peur raison parce que moi musa na biso toi ba artiste, eza chanteuse. Quand tu as un bon maman, mais bimi au Cameroun. Yanga ko. Oyemba. Ben oui, naza chanteuse. Donc eza que tobo ya mabala te. Imagine toi nga na vie mobile. Na katenda kwa dibala, muko atali nga na TV sepeli peut-être na film na sala ki 2h du matin bengi. Ya zota na 2h du matin. Ayebite ke menina za mo sa dibala. On est fauti que s'occuper na mbali na a su téléphone à bengi. Donc yo kotala bonyo boya koyamba mobile yamba. Voilà la petite raison. Alors on comprend pas la petite raison tanga mo pe comme la rahaye. Voilà. Au moment de la 1h du matin téléphone allô. Ce qu'on a yamba allô. Il faut yamba tout. On l'a li kuna pas le boy airline. Doit 1h surtout à 14h. On va dire papa il comme tenga ka sibeli na tongo. Voilà la petite moi raison. Bon yo papa accepte kango. Mais ba ni ba ni suba accepte kango te. Yango azaka soka bali kaka artiste alongoli na. Neti esengo esengo aza mwasi libala maintenant napekisa ye asala mosala semeki na trahir yo te maintenant oloba vérité mpo bacomprendre ke tobalaka mais bino nde bolingaka te so bosi bobali biso tocontinue mosala mpona zuwa ozocomprendre nde esalaka komona ntango mosusu moto abalaki atiki mosala ntango mosusu mpe moto amoniki eza yango vocation na okoka te yo opekise mosala oyo nzambe aponeli ye euti okomelanga moto alingi aya vers yo nazobake ngai makambo na théâtre na lingi te ozo comprendre mais wana ya musala nga siko yo zoboya oboya po na c'est juste na me justifier modèle nyonso non tu vois musala bino bozaka ba sérieuxité et tout sérieuxité pour na peso matoi ozo eza te que parce que to bala raté non eza musala biso peut-être ezo sa incompatibilité soit tu mobala bali wa ngolo ngamo OK amenga na moto ko na suka masolo na biso na peso za kama o yebisa bato ba ota na biso po ndenge na yebi que on promettre bango na émission sur une femme à la maison okolambela bango nini pona toka mwana biso po Jérôme Bouye bisinga mama sala noki côté mususu pona ba ozela biso oyebi ke parce que ça ndeko no po ya mosi bo Silva yepe fakina ya ba oui vice-présidente de Silva la d'accord na Caroline voilà Caroline daza directeur en marketing en Silva la vie donc ndenge za ba fan na biso masolo ezebele nga muta masolo dona lemba koloba te et puis na sali droit biso to se charana biso te na maluba mais lokola temps ils ont pressé biso je suis obligé à kokata na olambela bino mais naza muluba na kolambela bino taba ya lumba mbuji wa lumba wati lwa beni siko na olambela bino ngo mais na olambela bino vraiment on a ndenga mboka penza te nazo moderniser mo mukie bobo sepela na mope
namoni bilo nyonso tolamba na ki to passe partout tolamba na biso nyonso mais na ken en plus na mboka na biso pour sentir que na moluba nalakisaka ni mokoko nanga moko nani comment s'appelle Ignace ana 2 ans nalakisa yo boni baloba poa tapitaka kwa bu twaja ngamba poa tapitaka kwa bu to ça iso émission na limbole liminongo déjà donc la kisike soki tozwi suta mususu tokoloba lisusu tokosolola masolo ça aussi là voilà bino boyebi pameli ya nito na nemisa polémique te biso pameli ya nito elekaka bo po yangezaka ya famille yangezaka biso mo ya social papa uli na pesi yo mbotebele papa uli kuna na GB mutaya menga espera na plata na GB donc soki na koti ba norme na nyonso donc na o regretter eloko ndako ezo mangi kaka pona mon chéri azate mais pona place au vraiment en tout cas très à l'aise hein so na besoin bien na place na GB kaka pour moi sino to uta kuna to nga to na place mo ezala radio de banda monde tout ce que monde ya kitoko bien makasi non c'est le monsieur la kase na baba mama lino changer ndako na vite wana za papa uli na GB na Kinshasa donc ça na ba côté kuna nzoka nde na ba koto ba gros bisous na maman Angèle papa uli ba gros bisous na maman Willy et puis na bana na sa piscine ba gros bisous quand ninga na mesana ndena lo baka que Dieu vous bénisse, God bless you, wa barik tata nzambe kalusa kumna nzamba ndebe chene bana response bye bye.